L'air est grave. L'air est très grave. Réveillez-vous. Bolongola Kobanga. Que la paix quitte nos esprits. Les M23 annoncent dans une vidéo ce lundi l'ouverture de la frontière de Bunagana pour permettre aux familles ayant fouillé en Ouganda de rentrer afin de faciliter la participation des écoliers et élèves aux examens de fin de cycle primaire et secondaire. Oh my God! Tomoni mokonzi ya mboka na kati ya Kenya yena Paul Kagame bako signer so penini eri yango oyo makambo ba accord tolobaka o bako koma kuna so bako signer kuna to ebité mais tomoni mokonzi ya mboka ko signer ba accord kuna yena Kagame yo kanisi vraiment que kiye kuna Kenyatta wana to Kenya wana e kondima ko trahir frère na bango nilotique Kagame pona biso chef de l'état ozo linga mingi ozo koma aveuglé soki olingi na ebité soki ezaka diplomatie ou soki biso to ana erreur makambo eloko biso to kozela tango esika yo kei na makambo wana koyebisa bango boye bayebisa Kagame azongi alongola ba rebelle na ye azongisa ba soldat na ye na ba rebelle na ye na Rwanda lokuta moko te koleka biso lisusu toboyi c'est le moment yango tokoloba il faut yoka biso parce que toloba ki la même chose na moment ya Kagame. C'est quoi les problèmes? Oh signé kuna na yebite soki ezani nzambe na ngai tozolinga to baba suite tango soki ezani. On n'a pas à négocier avec Kagame. On a que à lui dire que à récupérer ba oya yeba to ti a na mboka na biso. Ba bima ba kenda. Sinon comme complicité na gouvernement. Sinon comme complicité, si vous acceptez que l'armée que soldats c'est que comme complicité, tous à dénoncer à haute voix, bozongi c'est la biso, tous à poser les soldats à la tête, boti que la biso FRDC à kobunda kolonga, boti à ba moyen na mbongo, c'est fini. Comme on a eu des pinces partout on a baraté nzambe na ngai Seigneur Jésus-Christ. Kola mukana tongo comme on a monté na bango moko soki Gilles o babengaka soki président Gilles kobelela kopesa ba adresse ba Rwandais to ke na oluka bango to boma bango eza G ya batuti eza G ya ba Rwandais peuple congolais bo kota na ba G wana te bazolinga to perdre raison omoni bango kuna ba sala ces gens là sont utilisés par les Tutsis ces gens là baza utilisés par les Rwandais. Ma Mission TV, le miroir du monde. Actualités, réflexions, réfléchissons pour notre pays. Chers internautes fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue dans votre émission Réflexion, qui est bel et bien présentée par moi-même, Alexis Ouechi. Alexis Ouechi, votre humble serviteur, joker au-dessus des montagnes. Chers internautes fidèles abonnés, bolingaka biso na ma mission boyi malamu na émission na mino réflexion o ezalaka bongo face à Ouechi. To solola o ezali ba actualité, to solola lolenge kani mboka ekokenda poto luka solution ensemble na bino po soki to telemite moto ko telema na place na biso azate. To bosana te makambo muzia lobaka que to se prendre en charge. Makambo o papa Etienne Tshisekedi alobaka to se prendre en charge pour kotale la batu ezali bongo koluka échec to pe koluka bongo bobongi ya mboka na bisote avant ko banda ba actualité na ngai na kolinga na tanga nanu ba tweet o bandeko journaliste pe ba analyste politique basali po biso nyonso toyebi na mongonga o to koloba boy chef de l'état aza bongo na Kenya. Na Kenya sika okutana na ba président ya organisation ya Afrique de l'Est nyoso ya Tanzanie ya Uganda et puis ya Rwanda baza kuna na Paul Kagame na Museveni na oya Tanzanie na yemoko Kenyatta na oya biso président de la République ya awa na kobanda bongo na ndeko Litani Shukran na tweet na ya sali alobi boye il nous faut un leadership qui va enclencher une remise en cause profonde de notre nation.
Un pouvoir public qui va chercher une révolution à tous les niveaux afin de nous donner un utile départ vers les renouveaux. Ce qui veut dire que le leadership actuel a totalement échoué. Wanande Kolitani Moutou a commis bongo. La sénatrice Francine Mouyumba n'est pas commis boué. Le déploiement des troupes régionales EAC n'est pas une solution pour la paix. C'est ouvrir grandement la porte à nos agresseurs de guiser en agents de paix. Les dirigeants congolais doivent retenir l'expérience du passé. Travaillons sur les moyens nécessaires pour notre armée. Wana sénatrice Francine Mouyumba mutakomi bongo na olingana tanga batuto et puis maman tokota na kati ya nini na biso ya analyse na biso ya lelo tokyo luka ndeko Stani Boujakera mais tout ndeko Stani Boujakera et salinga pasi moko ya sakanate. Les M23 annoncent dans une vidéo ce lundi l'ouverture de la frontière de Bunagana pour permettre aux familles ayant fui en Ouganda de rentrer afin de faciliter la participation des écoliers et élèves aux examens de fin de cycle primaire et secondaire. Oh my God. Donc M23 est décidé que il faut la frontière ya Bunagana pour la population ezonga bana basala bana parce que les lots déjà tena fait ya bana primaire ezalaki bana basala tena fait et puis ba o ba rolinga basala l'examen d'état basala l'examen d'état donc mutao décida font la frontière les lots batu ya M23 wana ndeko Stani Boujakera mutakomi yango a publié bon donc jusque là ce qui veut dire que jusque là na Bunagana est toujours occupé par le M23. Mais si j'ai na biso pena ya motuya oyo toyeko vandela lelo awa to solo la yango ezali makambo oyo mokonzi ya mboka akei kosala na ngambu ya Nairobi na Kenya. Boyebi pe biso nyonso toyebi ke actuellement na kati ya Congo tozana ba armée ebele oyo ezali na kati ya mabele congolaise. Likolo nango toza lisusu na kati ya armée na biso moko ba infiltré o to koluka comment est-ce que tokoki ko se débarrasser na bango. Mais mokonzi ya mboka balobi aza ko se réjouir ya ko ndiba que force régionale ya EAC wana ya ba force ya ba état ya Est Afrique ezala déployer na kati ya Kinshasa. Et na loba ku na kati ya Kinshasa mais na kati ya Congo na est de la République. Ngana yebite mokonzi ya mboka vraiment soki eloko nini esalaka ke à chaque fois oyo population lobaka yo karaté poto lobaki makambo ya Rwanda ayokaki biso te lelo ta la place tozali. Le chef de l'État a ndimi que ba soldat ya force régionale ba kota lisusu na kati ya Congo ba ya lisusu soi-disant pona ko bundisa ba M23 pona ko silisa rebelle au moment où biso nyonso toyebi ke M23 ezali bongo soutenu dirigé par Kagame na place ya kondima ba force régionale et ya awa pona ko bundana M23 ezali nde ya koyebisa Kagame azwa ba militaire na ye azwa ba rebelle na ye azongisa bango na mboka na ye. Tomoni mokonzi ya mboka na kati ya Kenya ye na Paul Kagame bako signer so penini er yango yo makambo ba accord tolobaka o bako koma kuna so bako signer kuna toyebite mais tomoni mokonzi ya mboka ko signer ba accord kuna ye na Kagame ko signer so beza accord so beza convention na yebite ye na Kagame na makambu yango na ba force régionale ngo ngai loko ko kamwisa ngai pe ko kamwisa biso nyonso ba congolais averti eza nini ko kenda ko kota na est na Afrique na association ya Afrique de l'Est wana Rwanda zala déjà membre ya association wana depuis longtemps. Ouganda pareil, Tanzania zala déjà membre wana. Et vous pensez vraiment que bokoki ko sala confiance na eloko bongo ezali créé par Rwanda et Kenya, Tanzanie, Ouganda. Et là on a bango ba créé.
Est-ce que bino boko sala ba confiance au moment où moko ya ba fondateur ya nini ya organisation wana ndi akobundisa biso siko awa boko senga ba force régionale na bango eya awa bonko ya ba fondateur oyo azolinga biso te oyo akotiseli biso ba rebelle oyo aza ko équiper ba rebelle oyo aza ko soutenir ba rebelle na mbongo na binduki na makambu nyonso azali moko ya ba fondateur ya biloko wana. Et j'aurais appris que c'est par l'influence de Kagame que biso tokende ko kote loko wana. Tokende ko kote loko wana soi-disant ceux qui organisation ceux qui de ESO EAC. Oh jusque là ils ont porté les biso loko te et pour nanga et porter les biso malheur. Parce que après négociation il y a ba rebelle M23 na Nairobi de makambo nyonso ndongwani sous makasi boy. Donc porter les biso lisusu problème. Na habité chef de l'État mokonzi mboka na biso président Antoine Félix Tshisekedi soki aza aveuglé soki makambo zo sala na habité soki aza nanko na habité en tout cas. Pourquoi chef de l'État bato ba ko sala biso mabe boye nde ba kambi eloko wana nde ba créateur ya comité ya ni organisation wana ya Afrique de l'Est. Pourquoi kolinga kosangana na bango? Pourquoi kondimela bango ko ka sengo tant ba koloba eke ba kolinga ba tindela biso ba armée na bango awa? On a déjà combien de soldats étrangers ici? Uganda yo wana to benga ki eto yambaki na motema moko na motema malamu to travailler ensemble. Yo wana balukeli biso. Yo kanisi vraiment que kiye kuna Kenyatta wana to Kenya wana et qu'on dit que trahir frère na bango nilotique Kagame pour na biso chef de l'État ozo linga mingi ozo koma aveuglé ceux qui olingi na éviter ceux qui zaka diplomatie ou ceux qui biso to en erreur makam to loba est-ce que to éviter to oyo ko kantande za malam koleka ya biso. Est-ce que vous pensez vraiment que parce que force régionale mboka o eza Tanzanie, eza Kenya, eza Uganda, eza Burundi, ba pays proche ya Kagame, batu ya côté moko ba nilotique. Est-ce que vous pensez vraiment que ce qui les forces régionales là tout est déployé ba militaire na bango awa et que Tanzanie atindi ba militaire na ye. Kenya atindi ba militaire na ye. Uganda déjà na ebita otindi ba militaire on est ni po baza déjà awa. Et puis bazo sala biso déjà mabé en complicité na Kagame. Soudan timba militaire na e. Okanisi ke so ba e awa nde ko zala malamu vraiment que non ba bundi pe ba longi pe ba pesi biso victoire ba bengani ba M23. Moi je ne crois pas. Chef de l'État oza ko tomber na kati ya piège ta bango. Oza ko tomber na kati ya piège na bango ko bosana te. Bango nyonso wana ba via kamboka na biso. Ce que ça tomber dans quatre pièges na bango te na ebite to benga ngo trahison tonine okoki ko sepela te kondima que bato wana batinda ba armée na bango eloko biso to ko zila tango esika yo kei na makambo wana ko yebisa bango boye bayebisa Kagame azongi alongola ba rebelle na ye azongi sa ba soldat na ye na ba rebelle na ye na Rwanda na yo na biso to yebi ke za Rwanda mte sala makambo. Mais pourquoi comment est-ce que kondima eloko mo aboy yo kanisi Kagame ndenga kiekuna akondima ke ba force régionale na ya apo eboma ba soldat na ye eboma ba rebelle oye moko fabriquer ozomona ngote ke za ironie est-ce que ça que ozo sala ngona nkoto peza ke no ozomona te tozo ebate mokonzi ya mboka s'il te plaît yo kabiso tolingi makambo wana te tolingi ba soldat wana na kati ya mboka na biso te. Ezali procédure munene pour la balkanisation ya mboka na biso. Bakoya awa après bakoma ko luka makambo ebele kozonga na bango ekoma passe. Bako se transformer na ba rebelle. Si vraiment chef de l'État oza ko tenir à ce que Congo vraiment Congo na biso est retrouver penango oza muto ko boya makambo force régionale wana. Oza muto ko boya. Tu ne peux pas dire que Oboyi, Ondimi, Basodam Soubaya, Yarwanda Bayate, Nazako et Bisoke, Paul Kagame, Azali parmi les fondateurs, il y a Eloko Wana, ceux qui Nin, ceux qui Eyak, ceux qui Eyak. A kondimate que Basolda Moussoussbaya, Basolda Wana Baya, Baboma, Oya, Basolda, Oya, Zotin dans la 4 RDC. Parce que ce ne sont pas des rebelles, ce sont des soldats rwandais, au Bazali déployés. Nakata RDC, M23, ce n'est pas de M23, ce sont des soldats rwandais
fabriqués, les M23 sont fabriqués par Kagame, tout le monde le sait. Mokonzi Mboka, yoka biso tolingité, population aboyi ba force régionale wana baya, tozali capable ko silisa makambo wana biso moko, tozana armée ya malonga, tozana armée ya makasi. Il suffit au somba minuki opesa ba moyen o ekoki makambo M23 ne ko sila. Même armée o silisa en 2013, eza même armée o eza lelo. Ceux qui ont moyen et tiami, ceux qui volonté zali, nabiso loko la population to telemina sima ya FRDC, boko mona que toko silisa makambo wana. To zana pose makambo ya ba force régionale wana te. To zana pose baya awa te peu comme la biso ba problème, ba créer les biso sous ba problème. Parce que to zana ngo déjà toko aussi ça te. Ti sikoyo M23 ezana bunagana. Na yoki pasi, na yoki kanda, tona ko mona tout ça ne costani boujakera et que ba M23 ba koloba et que ba fongoli frontière, bato ba ya bunagana, bato nyonso ba kimaki ba zonga po bana basala ba examen ete na FEP na ya diplôme, ya examen d'état. C'est une honte. Jusque là, toko longola M23 na bunagana te. Toko longola bangote. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas assez les moyens. Tozana posa ba force régionale wanate. Le même M23, ceux qui va équiper bango bien. Tokolonga bitumba wana. Tokolonga bitumba wana oya est telemeli biso. Oya zali ba jeu politique. Oya zali ba jeu na bango. Tozana posa na ngote. Population congolaise a commis éveillée. Et l'eau comment ngote ko le kabiso lisu na loenge. Lokuta moko te ko le kabiso lisusu. Toboyi. C'est le moment. Yango to koloba, il faut yo kabiso parce que to loba qui la même chose na moment ya Kagame. Tango keno ko sala ba alliance na Kagame. Tango keno ko luka bolingo na Kagame ke kimia ezala kimia soge zonga so pe bon voisinage. To boya ki yango. Oyo ka biso te. Ta la place le to komi. Yo moko komi koloba ke Rwanda rolinga ki pe mabele na biso. Toboya ki yango. Alors tout repene tozo boya ma force régionale wana, il faut oyo kabiso parce que déjà tu as raison na likambo liboso to lobaki. To lingi makama force régionale wana te. Force régionale ba koya awa après ba komo créer ba problème oga oyo kuna kangi soki mboka nini oyo kuna kangi mboka nini oyo kuna après comme susu to zonga na ba négociation to solola to yokana bolingi nini alors que mboka na biso makamnyoso ya biso to koma ko solola na batu moko boye na likamo ezanga tia to ko solola na bango nini mboka eza ya biso to boyi baya awa ko emema biso na ba négociation à la con to zana posa na ngote parce que c'est ça le plan na bango zabaya ba créer baya après bon ça l'assemblée na début net ba songisi M23 la sima après ba créer ba camp et comme que armée Soudan et Kangibo ceux qui armée Tanzanie ceux qui boy qui ba rebelle comme belé et du coup to zangi maman force to zangi mayele to yebite to sani boy ba déjà tu as combien de pays na katamboka na biso to na mboka e belé déjà awa otoko ko s'en sortir na ngote to ko s'en sortir na Uganda te. Ye wana tinga meli biso ato ebi kaza complice na Rwanda. Akozonga te tisiko le militaire ougandais ils sont là. Et siko bo memela biso Soudan awa lisusu. Bo memela biso suba Tanzanie awa. Bo memela biso lisusu a soki nani. Au moment où biso ebi que c'est Kagame. C'est clair. Gourou Kenyatta, il faut ebisa Kagame, azongisa armée na ye, c'est tout. Si tu as vraiment les soucis que rébellion M23 et si là, makambo to mona et si là, Gourou Kenyatta soki azai vraiment na souci, anga ebisa Kagame carrément que non Kagame en tout cas to ezayo ba preuve eza tout, en tout cas faut zongisa ba rebelle na yo, ozongisa armée na yo. Parce que c'est Kagame, tout le monde na nini. Na lang nini ngo to lo bango. Tout le monde le sait, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, c'est quoi les problèmes? C'est quoi les problèmes? Oh, on n'a pas à négocier avec Kagame. On n'a qu'à lui dire que à récupérer sinon comme complicité dans le gouvernement.
Sinon, il y a une complicité. Si vous acceptez que l'armée, que les soldats, c'est que comme une complicité, tous ont dénoncé à haute voix. C'est la biso, tous ont posé les soldats, que la biso FRDC à Kobunda Kolonga, c'est fini. Tous ont dénoncé à haute voix, tous ont posé les soldats, chef de l'État au Kabiso, pour toi déjà na raison dans le Kambo Liboso. Dans le Kambo Liboso, toi déjà na raison. To loba qui que to link Kagame était, yo même là qui sont Kagame. Ah, on se plaint na yo, on bengi ma partenaire privilégié, on bengi nyo soko benga e, tala le loi tembo kana biso, tala situation, on le loi tembo kana biso. O komi ko senga kuna na ba Union européenne na ba États-Unis ba bengi ba yebisa yatika. O komi ko senga bango ba yebisa yatika. Kobele la batutu botala Kagame, bomoni Kagame, boyebisa ye, likolo ya makambo to boyaki yango, alliance soit tolinga ki yango te. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans beaucoup tana ki poto zonga sur la situation. Lokola ndenge to boyaki ni makambo. La même façon toza ko boya makambo ba armée régionale wana ya awa. Toko sila na bango biso moko. Population na sima FARDC. Ba moyen na armée toko sila na yango na yebi na yokaki ke budget na biso mati na yokaki ke DG a sensibiliser mbongo ebele na moment o eza na ba moment ba benga ba état d'urgence mbongo wana ici il faut kolongola ngo nyonso kotinda ngo na est pour ko instaurer paix na ko senga na mokonzi mboka sala na ko senga na chef de l'état sala ngo. Le peuple congolais, partout, Libanda, que nous sommes trahis. Tous a trahi. Naba konzi mboka o. Tous a trahi. Naba soldats, misusu, ba infiltré. Tous a trahi. Naba député. Tous a trahi. Tous a trahi partout. Tous a trahi. Ba trahi mboka o. Ba congolais, ba trahi ba congolais. La situation to komi, ils a trahison. Ils a trahison. Et biso toko le matin na faible voix na biso toko ganga jusqu'à ce que mon kile koyo kama kamwe kosila. Je dis toujours que aux président de la République, aux garant de la nation, aux ali moto oyo kokamba biso, aux ali moto oyo zawana lokola mokonzi. Mais mboka ezaya yote. Ba congolais na mboka tozaya yote. Mboka ezaya biso nyonso. Et quand on propose mokonzi fo yo kapé biso, to proposer kutute, to lobi boye, to lingi na biso nete. Na kobandela ngata 1000 fois. Si il faut na si c'est mission na kolobaka to lingi te na koloba bongo pour armée wana yate. Ouganda zaina bambongo na biso ebele fala foot. 2 milliards je crois. Et non 10 milliards. Par cette alliance, yakobenga eto bungsoki yakobunda soki na ba rebelle ngo na ebite so mamanyo ngo esuka soki pe koma anile na ebite. Abaye pe a sali l'autre côté, avani na yewana, a sali l'autre côté. Par contre, babalou kel na bango lisusu biso. Tolingi yango te. Je vous dis mes frères, ba congolais tout bolandanga. Sachez que Kagame a déterminé il y a une partie est mboka na biso. Aza vraiment déterminé. Soki tola lisimisu. Toko sambwa. Soki ba kondi ba yo kabiso te. Il faut token un article 164. Il faut token un article 164. Il faut ba yo kabiso mamba loba. Soki ba yo kabiso te. Il faut to se prendre en charge. Parce que Kagame a déterminé, je vous dis, ayebi ka komi na suka. Ba Kagame ko talega bomone tout monde nga kufa na ye. Alors akolinga ko kenda te soka si mission na été. Mais nga na ko yebisa Kagame boyo azalo ko ali kwanga nzala. Ba biloko na yo asinyaki. Ba makambu na yo asinyaki na ba n'importe qui. O soki na nani. Et tali bisote. Mboka oyo ko kende te. Ata 1 centimètre mboka oyo kende pas été. Toko se prendre en charge. Le quoi on a leadership faible ou échoué totalement. Donc on se prendre en charge parce que le gouvernement peut échouer et échouer totalement.
Et ça, c'est le côté bokondi o epesi ba Congolais. Epesi na avantage à ba Congolais. Mboka est baby totalement. Diplomatie agissante, diplomatie agissante. Wapi yango? Wapi yango? Les fous du roi boza wapi? Bino ba fous du roi boza wapi? O bonne ko finga biso, vous qui nous traitez de tous les mots boza wapi? Wapi diplomatie agissante en wapi yango? Mboka est baby. Mboka est comme fracassé. On n'a plus l'espoir. Espoir exalté. Avenir est comme flou. Ma camion c'est baby. Peuple congolais. Nako niatalolaka, nako betalolaka. Biso nyonso. To telema pour na mboka na biso. Ce n'est pas l'état en kola lisa sou misu. Mukondima ota oya na mboka wa sakana na biso lisusu. Président Mokoto Goyesu Namboka Sakana Nabiso. Oye, une année des enseignements malongate, to benganio, to salé l'article 164. Même Mokondi est en place. Ce qui te montre comme ma clarté, na mankamuna zo sala, ah tozo télémé, ah tozo boya ma force régionale. Ce to moni et que peli li sous peine sali personnel. Toko bengana yango en place. Toko kena na article 164. Oyo mibe ko biso et ko pesa biso ningisa. Tant que mon malam tout s'est révolté. Peuple congolais, l'air est grave. L'air est très grave. Réveillez-vous. Bolongola kobanga. Que la paix quitte nos esprits. Il faut totalement, comme un seul homme, tout se prendre en charge. Au président, au ministre, sinon beaucoup là dessus. Tout se prendre en charge, surtout dans le moment est, tout se prendre en charge, tout soutenir FARDC. Banda to banda qui copie sa confiance na pouvoir en place, tous là toujours dessus. Tous là toujours dessus. On a voté président Tshisekedi. Maintenant on a mon président na lobby et na soutenir pour azali moi na mboka. Totalement moyekende. Après 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, na talika nde maka moyekende. Na biou c'est pareil que Kabila. Et j'avais raison. Et j'avais raison. J'avais raison. Toza awa pona kolobela Congo. Toza awa pona kotelemela nyonso tolobi et loko mon côté sur loenge koleka awa. Et loko mon côté un individu mon côté ko sala sous likamna ndenga lingi. Peuple congolais comme éveillé. Peuple congolais à la mouki. À la mouki. Tant de distractions est sousté. Totele mabiso sima FARDC. Nazolo bana gouvernement. Nous avons lancé un message dans le chef de l'État que le FARDC, nous les Congolais, nous sommes capables aussi de faire nous avons posé la force de mon côté à l'Ouingue. Nous avons posé un loco de mon côté, Mboka de mon côté. Parce que Mboka, ce sont nos jaloux. Mboka, et puis, ils ne trahir jamais frère pour Nabiso. Ils ne trahir jamais Paul pour Nabiso. Il faut Biso Moko se prendre en charge. Toko tanaba piège et zangatina te ya oyo tokomi komona UDPS parti on a baraté nzambe na ngai Seigneur Jésus-Christ. Kola mukana tongo komona moto na bango moko soki Gilles babengaka soki président Gilles kobelela kopesa ba adresse ba Rwandais toki na oluka bango to boma bango eza G ya batuti eza G ya ba Rwandais peuple congolais bo kota na ba G wana te bazolinga to perdre raison. Omoni bango kuna ba sala. Ces gens-là sont utilisés par les Tutsis. Ces gens-là sont utilisés par les Rwandais. On va utilisés par les Rwandais. Il veut se victimiser. Rwandais wana botika ye wana esika ya za komi kendela ye moko akomi kimela ye moko na ne makambo kenda soki biso moko to se prendre en charge to kota na ba jeune bango te ce sont des malins bazaba malins ils se manipuler les gens o bazo sala na bazo manipuler biso
eza intoxication basali ba utiliser bato wana tant boko na bozokisi bobomi baloba ke omoni eza xénophobie omoni mambasali bango ne boye bazali balingi ba se victimiser au moment où ba yebi ke bango ne baza ce qu'on a problème et pression tozo sala ba marche tozo sala ndenge to ko ganga to ko lobaka mokile ko yoka Rwanda is killing balingi bango basala ya bango DRC is killing na ndenge na bango ba je wana to kota te. Pour une fois, on a dit merci à la ministre de la Communication pour Patrick Mouya qui nous dit à Petit Yango ou à Téléméli Yango. Toko kota ba jewanate, bazolinga ba manipuler biso, to comprendre bango, toko simba bango te biso ka etumba kuna to silisa M23. Ba o baza ba ko kima ba ko zonga bango moko. Malembe le jour au lendemain ba ko za la dévoiler. Ba l'équipe biso na ba l'été. Il se croit plus intelligent que nous, mais Baza Komiko ça. Baza Komiko ça. Le Congo, c'est le pays, c'est un pays de Dieu. Le Congo, c'est un pays de Dieu. Mboka Kimbangu, Mboka Kimpavita. O eza gâchette et Afrique, Mboka o. Bakozongo te ba olonga ngote. To simbi développement en Afrique Mboka o. Mboka elaka Mboka o ya bakoko. Aux Mboka ba révélation mon Afrique mo mego bongana mboka o alors to ko permettre les sous-soutés ba Congola ba traître ko banana ba kondia mboka nyonso kino na armée to ko permettre bango sous-soutés eux comme na tango peuple ye moko za soli azwa décision ya ba kamunae peuple ye moko ayeba qu'est-ce qu'il faut faire à ce net moment to za suna moment distraction te pona bato boko menacer nga pona bo rotina ba message boloba faites ce que vous voulez. Mais sachez que moi je ne fermerai jamais ma bouche. Je parle pour mon pays. Et je vous rappelle que le Congo ne vous appartient pas. Congo est un binoté. Congo est un bisonioso. Tokoloba kino bongo solution komona. Binanga ke nazana droit ya ba conviction na ngai. Ceux qui n'ont pas le pouvoir en place, c'est un droit nanga. Parce que bon travail bien té. Ce n'est pas par la haine ou quoi que ce soit. Nazo sepela na pouvoir en place te pour bako sala mabe. Makamuto eza mabe, mboko eza mabe. Ba reçu na l'autre côté ba échouer totalement. C'est mon droit le plus légitime. Nous sommes dans un pays démocratique. Alors toi qui m'intimides, toi qui m'écris bako kango, yo reso bakanginga esili, ataso bakanginga. Combien de personnes basé belé ba lobaka lobaka. Bo kanga batu nyonso ba lobaka pona mboka na bango. Et puis aussi ça bango to bokangi biso journaliste bosali. Bamsou bakobima. Moi je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Je vais continuer à parler pour mon pays. Je continuerai à parler pour mon pays parce que c'est mon pays. Nana mboka mususu te na kana Congo. C'est mi ebobo manga bakundanga na mboka nanga. Kina vana ni na mona makambo eko kina malamu te. Bandeko na libanda mboka to na kati mboka. Na minto to telema liloba se moko ba soldat wana baya awate je vous dis ça va rien nous apporter ce que au monde a ça n'était si sa guerre M23 za pour 2-3 mois après kozonga ça c'est sûr na zonga jusqu'à la minute pour aller na sokia au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.